Balobi tambola mokili omona makambo. Bandeko na ngai makambo eye biloba loba penza ya Maxi. Maxi comédienne na biso ya tongo. Comédienne na biso oyo azana poto oyo avivraka na ye na poto. Balobi Maxi akomi na biloba loba moko pas possible. Akomi na biloba loba moko bandeko na ngai somo. Akomi na biloba loba. Depuis kokufa ya Jani Fai. Maxi ekomi ka muke akoti ba émission. Oh, na omona ya Jani Fai. Maxi soki akoti na ba émission. Eza kaka batu bazolo bakeno na zobi makana comédien kingandi. Maxi soki akoti na émission. Eza kaba makambo. Bandeko na ngai. Wana nyonso. Eza kaka kande toyebi keno soki mutu akufi. Mutu oyo penza bozalaki na ye pembeni. Mutu oyo penza bomesana na ye makasi. Soki mutu wana akufi. La famille. Yango ba stress et travaillaka batuka boye to. Ezalaka ndenge nini. Bandeko na nga lelo oyo makambo eza ebele na kote ya Maxi. Makambo eza ebele. Lelo toye penza na makambo mwa ebele. Kandenge boyebi. Soki bomoni biso toye seke ya koloba eza. Soki ya koloba eza te bandeko na nga toya kaka pamba te. Toyaka soki kaka ya koloba eza. Bandeko na nga makambo eza nango ebele. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino comédienne na bino na kombo ya Maxi. Nini ozoleka na Maxi makamu nini esali que non Étoiline Inès TV lelo aya kobeta ma solo. Comme d'habitude, avant tokota na momo zindo ya makambo na biso ekozala malamu mingi na ya nanu konsensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka yango na konsensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambo tenanga na yemoko linda bukulu yaba linda mwasi nzambe. Na pesi bambo tenanga na yemoko madame Judith Diampovisa, madame Céline Kabakaba, na pesi bambote na madame Marie-Josée Tchala, madame Sidonia Siala, madame Grace Poi et pourquoi pas madame Marie-Josée Mafuta. Nabo sanipete mama nabiso mama Vicky Mombonzo depuis Sénégal. Bambo tenanga na mama Tina Sambia, mama Joséphine, mama Titi, mama Eugénie Zemanga na pesi bambote ebele na mama Christine Lonongo depuis Paris na pesi yo bambote na système moko ya bien penza mingi makasi. La famille lelo oyo na ye na ndeko na biso Maxi. Comédienne na biso na kombo ya Maxi. Maxi azalaka mwana malamu. Maxi azalaka mwana mayele. Maxi azalaka mwasi penza ya kitoko. Soki to beta masolo ya basi nzambe basi ya kitoko. Maxi aza parmi
parmi basi ya théâtre o bazalaka kitoko hein. Basi moko basololaka bien, basi moko ya pembe ya tongo na système moko ya bien penza mingi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na makambo ya bien pour na communauté na biso. Gavker aye po na kobika libela ya communauté na biso. Yo zo belaka ozalaka na bibela bela bandeko nanga otamboli ba hôpitaux na ba hôpitaux jusqu'à présent nanu solution ezate. Kenda ba place na ba place okota ba bukoko kota wapi solution eza kaka te na turoyo na kosenga yo na bisika moko kaka ezaka na Gavker kuna bika na yo libela na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà. Lelo oyo tomemeli bino maxi. La famille. Quand nenge toyebi tomonaki biso nyonso après kokufa Yaya Jani tomonaki combien maxi abandaki kolela. Combien maxi azalaki touché na kokufa ya papa na biso ya Jani Fai, que son âme repose en paix. Tomonaki alelaki penza ya makasi, elle était inconsolable. Kolela na ye wana etikalaka bongo te jusqu'à ce que tango bayaki kozongisa ebembe na kin eyaki kosala ke non maxi azalaki pe obligé ya kokita kin pona okende kolela ya Jani Fai. Tango pe akitaki kin wana tomonaki ndenge maxi akendaki komona mama ya Jani Fai. Akendaki akabelaki epe mwa enveloppe, akabelaki epe mwa liputa. Biso nyonso tolandaki ba photo na ba video nyonso tolandaki yango. Bon, après ka kokunda ya Jani Fai, toyaki komona maxi akotaki interview na ye moko wana akotaki na interview kutu na salela yango émission na maloba interview wana na tiaki yango na chaîne. Il y a de cela, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 semaines, hein, na salaki émission wana. A expliqué combien abando lota ya Jani Fai. Combien ya Jani Fai abandaki ko bimela ye. Azoye bisaye ba makambo. A expliqué ki nyonso na ba interview biso nyonso tolandaki yango. Bon o balandaki te boko taka na chaîne na biso bo mona kaka émission wana eza soki na 2 semaines, soki 10 jours si je ne me trompe pas. On a salela maxi na lobaki kutu keno ya Jani Fai azobimela maxi titre yango wana. Bolanda penza maloba nyonso
oyo ndeko na biso Maxi alobaki. Et après toye komona interview mosusu ya Maxi akoti pona koloba na jour akendaki na matanga ya Jani Fay ka le même jour bayibaki ye mbongo. Et aki kolanda jour bakendaki pe kokunda ya Jani Fay bayibaki lisusu mbongo ba séjour na ye. Après bayaki koyiba lisusu sac ya ba parfum na ye. Donc ti ndenge azalaki na matanga ya Jani Fay babande koyiba ye ka koyiba. Ezalaki baoyiba ye ka koyiba na koyiba. Et du coup awa toye komona bana ya Jani Fay baye na ba réseaux sociaux pona kolela. Parce que biso nyonso tomona ki ndenge bapesaki bana nyonso bazana kin. Bapesaki bango ba $500 après liwa après kokunda ya Jani Fay. Bana nyonso bazaki na kin bapesaki bango ba $500. Et du coup toya kovanda bana bakomi kolela sur les réseaux sociaux que non ndenge za boye famille ya baya Jani Fay babotoli bana mbongo. Bon, tango toye komona bongo, je m'excuse, et après toye komona ba réaction ya ndeko na biso comédienne na biso na kombo ya Maxi. Maxi aye pona kolobela famille ya Jani Fay bazongisa bana bambongo na bango. Tango ka ba émission na ye wana sali ka ndenge biso nyonso to landango la famille yango sikoyo eyaki na mitu ya batu. Batu ebele bakomi koloba kenon ndenge za boye Maxi c'est comme si kokufa ya Jani Fay esali ye mabe na mutu. Azokoka lisusu ko se maîtriser te. Aokoka lisusu ba makambu te. Aokoka lisusu te. Batu ebele bakomi koloba bongo. Batu ebele balobi bongo la famille. Yango na ye. Kandenge na sala kananga ba analyse. Kandenge na beta kananga ba masolo. Kandenge to solo la ka la famille. Gana lobaka toujours ke na kotika la toujours kosala be émission nanga kozala au milieu du village. Na kotika la ka bongo. Soki na moni muto osala mabe. Na koya na lobi. Soki muto osala malamu na ye na lobi. Ezate ke non parce que na lingaka tellement muto wana makasi osala mabe mengana yana betele maboko te. Na za mwana nzambe. Quand ndenge tolobaka place nyonso mwana nzamba azalaka, il faut quand même batu bayeba ke no kuna ezalaka vérité, ezalaka bongo. Bon, comme batu ebele bakomi koloba ke no ndeko na biso Maxi abalukeli famille ya Jani Fay concernant bambongo boye. Bandeko nanga tozonga nano makambo nyonso ya ndeko na biso Maxi. Je suis sûre et certaine que tant que l'on a une émission, ils ont battu belé, babungisa, bakufela, batu na ba famille, netinga, na kufela papa na biso akufa, nazana camarade nanga, tokola na ye abomwana, camarade penza zaki, to benga kandeko, azaki lisusu camarade te, na bano benga ye kandeko, ma jumelle, akufa. Bandeko nanga kokufela mutu oyo ezala ya famille na yo te, mais mutu oyo penza obando zwa na valeur ya makasi etika mutu na mwa choc moko munene na mutu ezala ka bongo. Batu oyo deja bakufela batu a bongo ba comprendre ni na oloba. Omona mutu mosusu akotika la kana biloba loba. Batu mosusu omona akomi oyo to lobaka donc aoto loba lisusu te. Ata soki bovandi na ye bo solo moni kaka makanisi na ye si ekenda nango. Mosusu bouger nde ya surtout ke obando loba nini. Batu mosusu bakoma bongo. Ezalaka mwa bongo. Et surtout
ya Jani Fai aumeli nanu te depuis tokunda ye. Asali ata 4 mois te. Na côté ya Maxi ekozwa mwa temps. Donc ndenge tomona ye na ba émission, tokomona ye. Peut-être jusqu'à ce que ya Jani Fai akosala ta ane mobimba na mabele. Wana quand même nde bomona mwa maîtrise na côté ya Maxi. Pona batu mosusu kande ba okanisa ke no peut-être wazaki mwasi na mobali, peut-être wazaki mwasi na mobali yango wana te. Eza kaka ndenge bazalaki. Batu mosusu wazaka na motema wana ba kokaka na bango te. Eza na batu mosusu ba ko supporter na bango ba yebika ke no eza liwa. Motema ndimi makanisi pe ndimi. Mais eza na batu mosusu motema ko kondima na yo, mais makanisi eboyi nango kondima. Batu mosusu bazalaka bongo neti ba Maxi oyo. Tokota na makambo oyo keno Maxi abalukeli bana, abalukeli plutôt famille abaya Jani Fai. Bande konanga, makambo famille esali makate. Esali makate. Basali mabe. Basali penza mabe makasi. Basali mabe. Normalement, tout le monde a na ba famille mosusu. Papa akufi. Omona tata leki. Mama kulutu. Bango nde bakomi tia sikoyo na mitu ke no bano yo watikali sans papa ngana kozwa oyo na kotangisa ye kelasi. O mosusu pe alobi ngana kozwa oyo. O mosusu pe alobi na kozwa oyo ezalaka bongo. Eza te ke no mwa muke o batikela bana. Bino famille parce que boza famille parce que boza mikolo boya kozwa mbongo wana. Ata papa na bango na se ya mabele akosepela te. Akosepela ta mukete. Soki makambo to oyoka eza kandenge eza boye. En tout cas to sengi na famille ekozala malamu mingi bozongisa mbongo, bozongisa la bana mbongo et puis bozwa ba responsabilité ya bana. Bozwa responsabilité ya bana. Ngana lobaka toujours eza na batu mosusu. Lelo to seka. Mais to yebite dans 10 ans kozala nani. Peut-être mwana oyo kozwa responsabilité na ye. Peut-être lobi to après lobi na mboka na biso kozala mutu munene. Imaginez soki mwana wana na Congo na biso kozala mutu munene. Yo mutu bando zwa soin na ye. Yo pe okolier la moi quelque chose. Mais ce que oza mutu ke non, obando zwa soin na ye, oyibaki kutu mbongo na ye. Omi kangela yo moko ba porte sans koyeba. Ozomi kangela yo moko ba porte ya vi na yo sans koyeba. Ezalaka bongo. Ba papa. Bisika nyonso famille ya baya Jani Fai, bo landaka Etoile Ines TV. E ozala malamu mingi. Ba o nyonso ba oloba ke non, Maxi a komi na bilobela abalukeli famille. Non, elle a raison la famille. Elle a raison. Babilo mosusu toloba, elle a raison. Azana raison. Oyo famille esali makate. Basali mabe. Basala ka bongo te. Toloba ngo ka bongo basala ka bongo te. Mbongo wa bana etikala mbongo wa bana. Ata soki mati ekiti. Eza mbongo wa bana. Bokoki jamais koboto la bana na bana mbongo na bango. Ata soki basala te. Batuka nde bakabela bango. Mais eza ba mbongo batu basala ba contribution ba pesa bango. Donc Maxi azan na ba raison ebele na koti koloba 100% ya ba raison pour na ko défendre bana. Azana ba raison ebele pour na koya ko défendre bana. Alors ba oyo déjà ba oloba mabe pour na Maxi, en tout cas na eko senga na bino botika na bino. Azana raison. Atanga moko yo sala nga pasi. Ta on a mona ki mwana ya Jani Fai azo ya kolela sur les réseaux sociaux bande konanga na yo kanzoto malili. Ba famille mosusu en tout cas botika ba makambo wana ekozala bien te pe ekosunga nango bien te na ndenge moko ya kitoko o penza tolobaka kitoko penza makasi. Yango bande konanga na linga toujours ko profiter ko pesa moi toli soki to obeta masolo ya bongo. Toli nanga ya lelo na zongelika epa ya ba parents ka ndenge to obeta masolo ya Jani Fai. Yango ezalaka toujours malamu mingi. Chers parents,
tango boza na se ya moi, tango boza na bapema, soki mbongo eye na banzela na bino ekozala malamu mingi, botiaka mayele bisika moko pona ko preparaka futur ya bana. Parce que ndenge toza boye liwa eyebisaka mutu te ke non lelo kokufa to lobi kokufa to donde eza kokufa te. Mais tango oza nanu ozopema, oza na mosala ya bien, osala place ya bien, oza na makoki, banda deja otongaka futur ya bana na yo. Parce que ata jour okokufa bana na yo bakotika na esika moko boye. Et puis tango osalaka bongo, surtout biso babantu, il y a de ses parents o batikelaka bana na bango ata testament te. Omona aza na babien nyonso, mais ata testament azalaka nango te. Omonaka bapapa ebele akufi, famille ya bapapa baye basondoleli bana biloko, bazwi biloko nyonso bakei nango, bana batikala maboko poblele. Soki lelo tokomi komona bana kuluna, soki lelo tokomi komona bana baolalaka na nzela, la famille, la plupart ya bana soki otali bien bana wana na ba famille na bango, ba papa na bango bazaki na bambongo. Mais bakobetela o lisolo nini keno tango papa na biso akufi, famille ya papa na biso bayaki kozwa biloko nyonso ya ndako, babengana biso libanda. Pourquoi? Parce que testament yo papa tango bando kufa, testament ezalaki te. Ezalaka toujours bien, papa ozo kufa ozo na mwasi na yo, bosala testament, signature na yo ezala. Signature na yo ezala. Et puis biso pe ba famille to respectaka pe testament ya bandeko na biso. Soki ndeko na bino akufi atiki testament, la famille eza biloko oyo faut respectaka. Parce que eza na ba famille mosusu ba papa mosusu batika ba testament, mais parce que bango baza na lokoso makasi ba otala ta testament te, pona bango c'est fini. Tokende kaka tozwa mbongo, tozwa bandako, tozwa boye te. Eza bien te. Papa akufi atiki bana, soki bokoka na bino kozwa bana ya papa wana en charge te, ekozala malamu mingi kasi bozwa biloko ya papa wana te. La famille nalobi kana ndenge ya tokos ka ndenge ezalaka.